que mokolo vidéo est circulé naye ko dénoncer que eza maman Rose te eza vidéo na ngai Élysée Mwarabu nazalaki na mobali moko awa c'est un français papa naye aza français aza belge maman naye belge son nom c'est Martin Franck Wilfred afandi à Londres. Alors je ne sais pas par hasard aye kozwa ake na vidéo na nga salaki nga chantage atindaki epai ya bandeko na ngai nayebaki te subitement namoni bandeko na nga babengi atindaki epai ya Bibi Kambi atindi epai ya Bijou Kambi na Londres ayebisi ngai ke nakende namona na bango pour que na bala yo. Alors moi je ne savais pas tango na tindeli ba numéro bandeko nanga le contraire akomi kuna tindi ba photo nanga ba video nanga tozalaki na yawa atindeli bandeko nanga wana mibale. Après 30 minutes bandeko nanga ba benginga bayesinga ye disait nini tozomona vidéo naisi bango bo effacer yango bo effacer eza mobile tozalaki na yenda azosala nga chantage abanaki kosenga na $15,000 nayebisi naza na $15,000 te akiti na $5,000 naza na bapreuve nyonso eza na telefone na okipe kotia yango na vidéo bomonanga nayebisi naza na mbongo te ata 100 francs naza nango te. À partir ya wana naye komona 2 jours après c'était le jeudi passé 2 jours après naye komona Aurélie Mlongoi abengi jeune fille nanga ayebisi ke naza na vidéo awa ya maman Miriam ayebisi efface les numéros, efface la vidéo aussi. Tu effaces la vidéo. Pour éviter ce qui a effacé qui ou bien té. C'était la semaine passée. Subitement, tant on a mon exemple wana ke na yoki kezo circuler déjà na kati église tant Aurélie a bengaki. Zambe na moya, olatike mo vanzina mo santu. Ozinga mina bangelo, bakoyemela kayutongo pe pokwa. Oto ya MDG TV mafuta ya sika, Nzambe apambolela ngai bino. Ezali mère Dorcas, c'est la grande dame bandeko. To betaki lisolo to pe to salaki analyse mo lobi awa sur mutakala moko kotambola ba lobi ke eza mama Rose Lesi respect na mosel na Nzambe. La grande sœur des prophètes Denis Lesi. To salaki analyse to démontrer A plus B et que c'est pas elle en fait. Oui. C'est pas elle. Et à peine na elembo, c'est vrai ba ressemblance ko na ngo kozala mais elembo to pe sini ya munene makasi. Okutu donc beaucoup discuter la ngote. Ozo la kisaki eza été parce que tout le bagi la dame aza na point de beauté mais ye ana ngote ya munene makasi na monoko. Na mbebo côté ya monoko. Et lelo to yoloba nini? Certainement bande rebelle bomoni vidéo ya mwana mwasi moko oyo abimi na réseaux sociaux kolobake yende mokolo vidéo wana et pourtant c'est pas elle. Pourquoi c'est pas elle? Parce que sur tali vidéo wana na ye entourage différence eza ya kosakana te déjà moi soit na vidéo ko se masturber a maman mukolo aza na pas moins de 50 ans aza vraiment mukolo ba tampon na ba matama et komona même nzoto na ya bo mwasi ya jeune na mukolo et bana ka bande ko bolimbisa ngai on a vu les images ya mon tozoloba
et yango moni tant bazo sala analyse ezala par rapport à ba fait ya eloko oyo omoni to za na connaissance na yango eloko sali pasi eloko déranger ezake ndeko mwasi wana alobi ke o eza na video to pe video wana eza ye te. Non seulement ça, ndeko na biso ya mwasi boyoka tocha video ya mobimba juste après nga oloba azali membre ya la man caché oza église Maman Rose Lese ya Okamba, et la vidéo en question oyo ndeko mwasi aye koloba publiquement que c'est elle qui est dans la vidéo ya Mutakala ezali la man caché moto publié. Donc, si on comprend bien, c'est l'église. Pour Maman Rose Okamba, Ndemutu. Bien sûr que Neti est visionnaire. Donc, c'est pas Elo au hasard au courant en côté. Ce que Elo courant en côté, c'est la émission, to analyse, c'est par rapport à ça. En disant pourquoi. En tout cas, personnellement, on a regretté et dérangé. Et non, mutuna pourquoi. Et ça, on la justification. Et à ma baie, tout peu plus grave, et ça, ça. Surtout quand on se dit enfant encore serviteur de Dieu. On est humain, nul n'est parfait. Mais dans le public, il y a de ces choses-là, il faut à se préserver. Nango. Likambo, c'est la makambo. C'est pas évident. Likambo, c'est la makambo. Eza nango eloko moko te na bana na nzambe oyo c'est vrai humainement parlant ça va faire mal parce qu'on a la chair le sang mais eza eloko oyo te penza ekoki ko déranger et tant na ba ko déranger na sens ya kotungisa au point ya kosisa mutu mayele to ya kokomisa mutu zoba. Pourquoi je dis ça? C'est simplement parce que ezali biloko oyo quand on est réellement ou encore vraiment un enfant de Dieu, en tout cas c'est inévitable parce que la Bible le dit. Yesoloba qui vous serez haïs de tous à cause de moi. Ba oko c'est la bino makambu boyoka toyoka ba masese wana na ebite sona loba na benga ngol blisese to encore ba maloba wana ba phrase wana ba récitation wana de comment être ba slogan mo boy pona bana na nzambe ke ba okosela bino makambo na kombo na ngai ba kosala bino injustice ba kozongisa bo ba kosala bo makomi zolo baloba mabe pona me ba kutola mabete. C'est vrai et que ça la passe parce que toi bato même moi qui vous parle le so ba okosela les kambo surtout à monene boy ça va déranger. Mais au kutunga na moni yango vraiment nzamba malamu parce que ba koseli mutu mais car à la même moment nzamba justifié. Mais pourquoi encore chercher ou encore trouver une personne qui viendra koya koluka ko sukola nde batolo ba na lingala koluka ko blanchir pendant que l'eau koluka ko blanchir eza na ngote parce que nous tous nous savons que la dame ya mutakalisé eza Maman Rose te et ba preuve eza te que fanatisme non ba preuve te démontrer qu'avec des preuves que c'est pas elle. Oui, on a démontré avec des preuves que c'est pas Maman Rose. Mais pourquoi koya kokosa batu lisusu ka pona olonga batu loko na mitu? Non mais tout en fait ma question belé na ozo bien noté hein. Bande aussi vous pouvez m'aider. Pendant na oloba ba image ezo balancer to pezo leka. Vous allez constater que il y a 3 personnes différentes. Il y a 3 dames différentes. Photo Maman Rose, il y a la dame qui s'est masturbée. Nande wonabiso oyo bomona kombo na yewana kombo ne kimingai ozolo baki c'est elle qui est dans la vidéo mobile moi salage chantage il fallait foutre $15,000. En tout cas
et embrouillé ngai et dépassé. Donc je suis dépassé, je suis troublé. Nazali ouais le bara papa maka éparpillé na likambo yo. Naomi tuna mituna tope mutuna Naomi tuneza why pourquoi faire ça? Parce que to yebi na biso que eza maman Rosité et on a vu que clairement dans la vidéo que c'est pas elle. Mais pourquoi une personne viendra mentir que c'est elle qui est dans la vidéo pendant que ça y était? Donc non comprendre te bande ko boye denga. Nazo ba ko se situer. Est-ce qu'il fallait faire ça? Why? Ka pona kolongola na mitu ya batu oyo bandimi que za Rosele sito nene. Mais rétribution à vengeance. N'est-ce pas, Isaïe Nzambe? Jésus était sans péché, mais on a... Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Même Tilelo, Anna Mokila Batouté, physiquement. Mais les gens disent des choses en son nom. Que Yesu Ananzamba Mindele, Yesu c'est un escroc, Yesu Boy. C'est vrai peut-être que non Yesu Anzambe, mais on est censé être disciple de Jésus. Ce qu'on trouve la justification na ba makambu misusu ya nini. Il y a de ces choses-là, oui, c'est vrai. Montefort Luka Aloba. Tu peux pas expliquer quand même que non, écoutez, par rapport à ça. Mais il y a de ces choses-là, en tout cas, il y a intérêt à n'amoter. Je vais encore comprendre ce qui est mort la maman. Alika qui Aloba qui écoutez, c'est pas moi sur la vidéo. Ou encore une personne, attendez que moi si Wabima qui wana Aloba que non, il y a maman Rosité. Il y a maman Nanga Rosité. Esaïe était botala bien, Esaïe était. Mais venir mentir que Esa maman Rosité, Esa ngai, pendant que Esaïe était. En fait, en tout cas, est compliqué nga, et embrouillé ngai, et troublé ngai, et naza vraiment nasa ba confusion, ba qu'est-ce que c'est, ba embrouillement. Il y a trouble, donc des moutou na na mona net, ça suma la mo pensate parce que namoni yango bizarre, namoni yango drôle, namoni yango de Naomi tuna ka mutu nga Naomi tuna ezakaka. Pourquoi? Parce que dans la vidéo c'est clair que c'est pas Rosele ici. Mais pourquoi faire ça? Bon, si peut-être ezaki mutu mora musika fan, bon à l'occasion de fan peut-être idole na ye topé mutu na ya lingaka to star na ye hein. Bon ezaka ba kombo ndenge to mesana ko kozwela to pe komonela makambo to bato mususu wana ndenge mabe te. C'est vrai aza mama na biso aza soki nini te soki nini te mais mutu mususu peut-être kozala bon alingaki mingi ok asepeli to pa ndimi asala ngo de lui-même. Mais oyo eza c'est l'église qui est engagée parce que c'est l'église qui a balobaka nini mutu ebimisi to pe pandi vidéo wana bozomona eza église la man caché et la dame boyo quand même na va dire to pe na ba propos na azali mondimi la man caché à moi na maman Rosele si mais franchement et comme singa ye ouais comme singa bandeko bino bozotala bino mobotana ba botala ba image wana bien vous allez constater que ya mutu moko te. Mama wana ya ndoki ezolakisa mutakala aza na batampon batioko beti na bamabundi et consort non seulement ça elongi mokolo na mwana moke ekokanaka te mwasi oyo ekobima asali sorti médiatique oyo kolobaka eza ye na video so botali ye na mwasi oyo alali bomonake baza na ekara mbula nano ya ebele ya liboso ya mibale. Mama na biso alali wana aza na point de beauté na droite ya monene o ndeko na biso o azolobaka eza ye aza nango te. Donc nazoyeba te pourquoi arriver jusque là. Donc franchement ti sikoyo ezolekela nga nazomituna même bon dommage que nazozwa pe ka biyano te. Bon bref po tomone tolobebele te to baluka esika moko te na likambo moko déjà to comprendre le but ya émission to pe ya vidéo na biso to quand même déplorer eloko oyo. Bon en tout cas moi personnellement je suis d'ici hein. Ouais na mona qui importance nango te on est enfant de Dieu après tout. Koko c'est na mamoza likambo sika bien que ça peut faire mal mais quoi défendre ma bé par le mal non
Ça, même la Bible ne nous recommande pas ça. La Bible ne nous recommande pas ça. En plus, eloko yango pe eza nango eloko nzambe si abimisini na poisa. Que la pauvre innocente n'y est pour rien. Mais pourquoi vous pouvez en arriver jusque là? Donc moi, eloko dérange personnellement yango wana. Et je vais profiter conseiller à toute personne quand tu me sais on peut savoir conseil. Basunga nzambe te les amis. Baida nzambe te, hein? Baida nzambe te. Et vengeance na rétribution ezala yaye. Moto azaka na droit ya ko se contenter to pe kozala kozwa part na ye étant qu'humain parce que na mamunyo so part moto ezala ya nzambe ezala. Oyo eza nzambe tikela ye. Oyo eza nzambe tikela nzambe. Ouais, parce que même Paul aloba pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Il y a des moments où il y a de ces choses-là, il faut qu'on accepte en tel qu'ils allaient. Mais qu'on luka ba défense moko boye et na ba ndenge ya mabe pendant qu'on est enfant de Dieu na habité on a le banini. C'est pas biblique en fait. Et le mal reste le mal hein. Les soumou moke zalate amunene zalate mensonge les soumou bref. Donc conseil eza que bandeko en tout cas to s'attacher na nzambe et puis to banga nzambe. Ouais, na makambo tout sans exception parce que vie eza ensemble ma nyonso na ma bene ya malamu. Ouais, donc c'est ça quoi, c'est ça. Donc pas si na ngeza ika komona loko mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est ça. C'est ça. Habité na mito abato. Elonye zoleka par rapport à oyo. Il y a vidéo oyo bato bomi le belanini donc bref. To comme la biso na suka yo sabona nte abonne-toi. Commentez, likez, partagez sur ma makasi ou bixana. Faites large diffusion. De bonnes choses à vous. Je vous aime. Quant à moi, on a la prochaine numéro. Par la grâce de Dieu. Donc, on est en train vraiment de faire un effort et à zala la page, surtout pour recevoir Sabino, Batubolinga Abiso. Et vous prodiguer des conseils quand vous êtes au salango. Et na tour na bino en tout cas soutenez-nous. Na bandenge belé, vous pouvez nous soutenir en partageant nos émissions, vous pouvez nous soutenir na ba suggestions, vous pouvez nous soutenir na ba et puis voilà quoi. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Nzambe apambolela bino nzamba sabino bola mobile nzamba mona bino apesa bino sengo apesa bino kimia na makambo tu ya vie et au nom de Jésus tout le monde est sika. Thank you, bye. Mokolo video circulé naye ko dénoncer que eza maman Rosté eza video na ngai Élysée Mwarabu nazalaki na mobali moko awa c'est un français papa na ye aza français aza belge maman na ye belge son nom c'est Martin Franck Wilfred afandi na Londres. Alors je ne sais pas par hasard aye kozwa ake na vidéo na nga asalaki nga chantage atindaki epai ya bandeko na ngai nayebaki te subitement namoni bandeko na nga babengi atindaki epai ya Bibi Kambi atindi epai ya Bijou Kambi na Londres ayebisi ngai ke nakende namona na bango pour que na bala yo. Alors moi je ne savais pas tango na tindeli ba numéro bandeko nanga le contraire a komi kuna tindi ba photo nanga ba video nanga tozalaki na yawa a tindeli bandeko nanga wana mibale. Après 30 minutes bandeko nanga ba benginga bayesinga ye disait nini tozomona vidéo na isi bango bo effacer yango bo effacer eza mobali oyo tozalaki na ye nde azosala nga chantage abanaki kosenga nga $15,000
nayebisi naza na 15 000 $ te akiti na 5 000 $, naza na bacage nyonso eza na telefone naoki mpe kotiango na video bomonanga. Nayebisi naza na mbongo te ata 100 francs naza nango te. À partir ya wana naye komona 2 jours après, c'était le jeudi passé. 2 jours après, naye komona Aurélie Mlongoi abengi jeune fille nanga ayebisi ke naza na vidéo awa ya maman Miriam ayebisi efface les numéros, efface la vidéo aussi. Tu effaces la vidéo. Nde toyebi ce qui a effacé ou bien te. C'était la semaine passée. Subitement, tant on a mon exemple de moi qui na yoki qui zo circuler déjà na kati église tant Aurélie a bengaki na lobi non na benga déjà maman na précipité pour senga maman pardon pour na koyebisa que ba vidéo zo circuler na ebité ce que moi na elongi nanga na ebité maman oza maman nanga na bingaka yo mingi. Vraiment je t'aime beaucoup ma mère. Nanga na zala maman te na vie nanga na considérer maman Rose. Nazala na papa te na vie nanga. Na considérer maman Rose comme ma mère. Alors na yo mona vidéo na bité na ebisa maman libela. Pour ceux qui ayo kamato mutu to moi ayo kamato inanga. C'était le matin hier, le mardi na Tongo. Après un moment, pas 16 heures. Dès qu'on a moi si mimi, ayo komona vidéo et sur les canaux YouTube. Abengi, Myriam. Ta maman est là. Est-ce qu'elle n'est pas partie au travail? Maman aza awa. Pourtant na YouTube en direct mo kezo le kasikoyo. Ba coller maman Rose na maman la bino Élysée. Tenga la bi ezaki comme semaine passée. Ndenge nini comme tina niveau et comme tu coller pasteur na ngai. Je lui considère beaucoup, c'est ma mère. Mbala moko ebanjo tambola. Tangu nekonanga ta yembangu na mbula wana ya makasi. Ayembangu alito effacer. Abengi mbala moko kuna elle a aussi le numéro de la dame ko ya banaki konini. Abengi mbala moko. Elle considère beaucoup na nina ba YouTube ngana yebi YouTube te, na yebi Facebook te, na yebi Instagram te, na yebi soki ba hyper na yebi atelo moté. Mais c'est que j'ai na ye ko yebisa bino eza maman Rose te nde asali biloko wana eza copain na ngai oyo toza kovivre na ye ye nde asali makambo wana asali chantage pour ke napesa ye 15 000 $. Lokwa naboyaki na 15 000 $ wana yango apiblie ngai. Merci. Je demande pardon à tout le monde oyo bamonaki édité na nga na seki bino pardon. Je commence d'abord par mon pasteur. Papa aussi, vraiment, je vais pardonner beaucoup, papa. Toute la famille, moi, arabe, par grand frère, n'a pas pasteur, dans la Kampala, dans le Canada, parce que nous nous pardon. C'est ce que j'ai fait. Pardon aussi à tout le monde, moi, je suis mon équipe vidéo.